Voilà, shalom peuple de Dieu, shalom shalom partout. Bozolanda wana tozana épiscopo. Bomoni soto route à 17h à Lelo Boye. C'est parce qu'il y a un ça ne va pas. Et nous avons détecté les signaux. Tu détecter les signaux. Nous disons monde des ténèbres, Isaïe 54. Il faut te poser fondement. Nous allons poser les fondements de ici, sachez-le bien. Bino mo bota la nastati après vidéo au Boromona. Comment est-ce que va placer pyramide dans Katiamboka? To côté les. To telemi ponango. Bah qu'on retrouver na Congo, il y a une église. Cette église, elle est indépendante. C'est-à-dire ton autorité dans mon corps, Saint-Esprit et les Écritures. Donc, notre télémi boye, elles à la Rose-Croix, elles à la Maïkari, elles à la franc-maçonnerie. Yo moningai, mais ne pense pas que tu m'as vu. Je suis un des membres du corps de Christ. Amen. Toko s'opposer totalement à l'oko botina bandal. Dans la poste au bout quand n'importe qui une heure. Vous posez. Vous posez, vous savez la pratique. So peut rien à une heure. Biso peut rien à une heure. To robele la ouais abison nzambe. Ouais abison nzambe to robele la. Mukolo lo kwa na robima. Mukolo lo kwa na robima. Akoya yemo ka biyo botika ngam na tiaki. Na biso to yebia, la RDC appartient à Dieu. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur et lesquels biso. Bozomo a déjà na statut. Comment est-ce que bache pyramide wana je crois bande ko belé ba yebia on ba mboka belé. Ba yebi pourquoi est-ce que franc-maçonnerie a posé ka ba pyramide wana na ba mboka. Biso to yebi mboka ezala ki dédié pa na Nzambe. Président de la République a dédié Mboke pa na Nzambe. Yé moko na stade. Nani siko la mugi na tongo. Nani ngoko leka yé. Aye na bandal apo o ya l'équipe président. Alobi ke na l'équipe président. O ya pesi Congo pa Nzambe. Totanga na prière ya président. Qu'est-ce que président avait prié? 2 Chroniques chapitre 7-14. Éternel, tu as dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Parole ya Mokonzambo. Ya Mokonzambo. So yé nani o ya na butu wana. Ache pyramide na ye. Biso to similier na sena yango. Te. Elekate. To bimela ona ine. Elekate. Biso to koloba langue wana. To koloba ka langue wana. Bango ba ya ka wana place ba chango na ine. To déranger bango tong bataki. Biso déranger bango te. Bango pe ba déranger biso pe to ko biso pe to ko bondela. Nyonso. Nzambe amibundela yemo. Nzambe amibundela. Biso to yana ba intercesseur. Ti bisika ba te yango wana na bandal pona ko bondela. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, Borolanda suite. Et ton Seigneur n'a pas de prière. Congo appartient à Dieu. Congo c'est à magité. Et Congo en 2023, faut Nzambe a présenté Congo dans le monde. Futur pays pour la puissance. Toboy ba crash. Tolingi crash. Accident. Tolingi accident. Toba naufrage, bo préparer bilo na bino mulili. Ah ouais, bo lekate. Ben de sang. Toboy. Mboka weza ya Nzambe. Coup d'état. Toboy. Toboy. Eh. Mama sesi na mboka. Toboy. Makelele bo na Lubumbashi. Toboy. Nzamba ko dominer na mboko. Que vive la République démocratique du Congo. Amen. Que vive le président de la République. Amen. Que vive le premier ministre. Amen. Que vive les cours et tribunaux. Amen. Que vive le Parlement. Amen. Que vive le Sénat. Amen. Mais qui si Toboy. Toboy penza donc Borolanda vraiment to le kanana équipe ya intercession. Et qu'on les kawana to ça la prière quand ande bango ba poser. Je crois bande ko baza pe na Brazzaville. Bazomona na rompe mongali comment est-ce que ba posa pe pyramide ya lolenge wana na katikati ya mboka o eza na kati ya ba signification ebele na monde occulte o eza nation prophétique biloko wana ko lekate koyo bakundi yango samedi na ba 20h 21h bayaki nango na mutuka na ba 20h bakundi yango 22h nga nazalaki présent makambo ke eloko bimi eza bote eza makambo lukuta eloko bakundi yango tomoni mundele moko ya mobali na mwana mwasi bayaki ba 20h eloko baitelemisa yango awa balingi bakunda yango place wana baboyi nde bayako timbola place oyo bakundi yango place oyo mpona yo kozala lelo ni mpona ngai nayebi te me namoni kaka eloko bakundi yango nazoyebisa bato ke bazoloba ke ebimi yango bokola mabele me ebimi te eloko bakundi ya kokunda samedi depuis samedi bato nde baye kotya ka lobi mais ezalaki depuis samedi toye tomonaki bato bapolisier na bamundele na bato mwindo bato batimbola eza bato mwindo bamundele azalaki moko bazalaki na dipe na bango batelemaki awa mais tomonaki bapolisier toyebi te po ani bakundi yango toyebi te bato bazoloba ke eza pyramide banini me nayebi nanga te bato bazoloba bongo ke boye na boye mais eloko ezalaki awa depuis samedi mais bato ya kotya yango lobi. Voilà, bande balandi bokolanda wana tozali vraiment na bandal. Il y a un truc et c'est bimi inaperçu na bandal ba comprendre ezali eloko nini lelo
na bandal yango na baba na bandal baye awa kotala eloko yango so ezali nini donc bandal na minute ezali ya koinda pourquoi ezali eloko moko ebimi bato bakofilme toboyango toboyi sinyo toboyi papa mbote papa bandal bakokuna mutuna ezali eloko nini bakokomprendre te batondi ebele awa na ntongo ya lelo tozali mokolo ya mercredi baremarke yango bakokotala est ce que wana information kopesa par rapport eloko oui d'après ntango namoni yango mpe na internet en tant qu'intellectuel namekaki kokota na google koyeba origine ya eloko wana mpe nakoti na dictionnaire natali c'est un phénomène mystérieux qui a existé dans les temps aux États-Unis je crois au Californie ou dans un pays comme ça. Et quand c'était sorti, quelques temps après, ça avait disparu. Maintenant, les écologistes, ils ont profité de ces phénomènes-là pour commencer à faire de telles histoires pour attirer l'attention des personnes qui sont curieuses. C'est ce que j'ai comme information d'après mes connaissances. Donc, yango na basali yango na ba écologiste pour attirer attention à bateau basa curieux na koyoka sangoto na koyoka moi événement moko boye. Donc ça n'a rien à voir avec les francs-maçonnistes, les autres. Quelque part, de par signes nango, ce sont des signes mystérieux. Je ne sais pas, je ne suis pas de ce monde-là pour déterminer c'est quel signe. Mais d'après mes connaissances, c'est un peu ça. Ce que moi je connais. Merci beaucoup. Merci. Dans le bien, pourquoi les locaux bâtiment dans le cimetière? On a maïté va ponique à place du centre ezali et puis tout le monde va sur les cas et c'est là là ça on va expliquer bis population qui a on a toyebité sonné ba c'est ba bi pare munde moi na 23h est-ce que faut ba on a 23h pourquoi préférer 23h na ton biso c'est au monde na ba expliquer biso na ba na Congo to te loko za compagnie et ça la bino loko mo we to monika 10 mais loko na tongo pe na rond point ba que on na ka mai ba que on na ba cimetière point ni ba tongo à église to ebité so za produit minimum bon ça manifestation ni les cas. Merci ngai na loba boye eloko yo eza ko poser te tant ba sala ngona butu biso to zalaki amaf kutu bakamate bazelo ezakia bakati ngona ngambu kuna je crois bazelo o baseli musala eza na ngambu kuna tolingi to senga boye tant président alobi ke toza na couvre-feu comment ça fait bino bokoya osala musala na butu botie eloko mobwe na butu bato balamki na tongo ba monengo pe ba yebite ebimi na mabele to ebimi ndeni na butu makasi nde basaki musala oyo 23h musala esili na 1h na sengi couvre-feu oyo balobaki ezalaki bato wana basaki musala wana na butu mpo na nini mpo na moi bakongole bakoma komituna eloko ebimi boye ndenge nini yango biso tu tozawa toza na posa koyeba toza na posa koyeba signification eloko oyo soki signification eloko eza te misu baza na posa kobuka yango ya kokwesa yango donc tosenga boya koyesa so signification ya eloko oyo gouvernement. Voilà, on va continuer toujours à na bandal par rapport à activité collègue à na bandal bazako kamwa balobi et bamoni eloko moko eparé ba ebimi akobima yango moko na bandal. Est-ce vrai ebimi yango moko toyebite est-ce faux toyebite yango wana esali base lelo moko lelo awa la bandal le monolithe ebimi libiso tembe ya bayimbo kapela bakotuna ya biso ebimi ko biba to baloni ko ba matema bele bango baki na ngambo na mapango ya nzina nzina ndeko na ngai okotuna ebimi ko bima phénomène oyo naturel okoloba na koloba na yo nini po moto alobino abwaki mabele amonaki le babwaki mabele bamonaki yango na l'air nini puisque nga naza bourgmestre naza na tous les services avec moi na kei ngai moto na babengaki na tongo na yaki komona yango dimanche donc ebimaki dimanche mokolo yenga oyo tokumisaka nkolo yango tomonaki. Melikamba moloni ya molite e wana penza tongo bayimbo kabete njeko kwado moko alaki wana kwa njengeneke na kapati penza buton kuna batu baleakaki bazotia moto balongoli photo ya chef coutumier moko avec un juste en face balongoli bakeina yango ko baloni molite ko lona tango penza yo ko bete e bini boli bakabeko mosusu ya monde ezo comme ça bayimbo kama moke mais kwado yango azalaki na l'air nini po couvre-feu bandaka 21h. Ngai mokonzi ya bandal na tambolaki bandalungwa po na tambolaka na poka po na kotala effectivité le week-end na commune nanga soki penza eza kotosama
Je me souviens na longwaki bandalungwa na 23h quelque na zongi na ndako. Ye azalaki wana bon nga naza po na ko juger motote nga naza kolandela na ye ba phénomène oyo esalami na bandalungwa culturel po na komi na bandalungwa pe po na bato nyonso ndenge esalamaka na bekolo nyonso et lelo bandalungwa a été récompensé. Lelo penza ntango bayimboka baso bali kotomboka ntango moko nsima mosusu nini penza yo kwa bourgmestre ya bandalungwa oali kobanza pamba ntango tokoloba deja bazobeta yango mabende batomboka mpona nini soki babeti yango ezali destruction puisque yo okuti eloko ebimi na mabele ya l'état eza lokola okuti diamant wana tout ce qui est na mabele ya l'état eza ya l'état soki olobi obuka baokanga yo okende prison puisque yo ekobuka okobuka pourquoi de quel droit yo ekodétruire eloko oyo ezali ya Congo eza ya yo te soki obuki okomona juge. Ndeko journaliste, moi je suis un intellectuel, natangi classe, je n'entre pas dans de polémiques, il y a franc-maçonnerie, il y a nini et tout. Comment un franc-maçon peut venir là? Est-ce que kokyo croire na biloko ya bassesse ndenge wana? Hein? Oza intellectuel, oza journaliste lelo, oko croire na biloko pamba pamba. Hein? Soki bango balingi ba délivrer Congo, soki aza ya nzambe, a délivrer assemblée yango ebunga. Oui ou non? Alors ben non, esprit mabé yé to sambeli et disparaître. Allaiter les histoires comme ça, pensons culturellement et intellectuellement pour notre pays, puisque c'est pour Bandal, c'est pas pour Naba Biloro Pampamba. Tant que Baimboka, Bafandi, et ya Bangalunga, Baliko Ndimate, et l'autre wana peut-être bingu ibandikolo mosusu. Tata mokonzi ya Bandal, nini pezo ko banto ko sala. L'activité oyo ko sapote ondimisa baimboka ya ete na Bandal et monite wana. Nazali pona ndimisa motelo côté. Motonio so azali libre, on est en démocratie. Motonio so ali libre ya kondima pe ya koboya. Hein? Motonio so ali ya ko sala analyse na ye, choix na ye intellectuel, on est là. Comme c'est quelque chose qui est à Paris, Montonio ça polémiquer, na réseaux sociaux, les gens qui parlent. Je ne peux pas confirmer à quelqu'un puisque Ngapé Naza, un homme en chair comme tout le monde. Donc, Montoisa libre à accepter ou à accepter. Mais moi, en tant que Mokonzi à Bandalungwa, je suis là pour nater et que tout garder et loko wana po comme il est historique na biso. Lokola penza sika monute wana penza ebimi comme il est historique nini penza oyo bandi pona ko sécuriser sika to pe ko immortaliser sika wana penza etika la citoyen ya Oui, déjà Mokonzi ville province de Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka zoaki décision que place wana à partir ya début mars awa toza ko fleurir yango toza ko embellir yango azali au courant nango to solo la Guinée lobby na 8h ya tongo et to ko fleurir yango bien to ko embellir yango puisque na esika wana pe mokonzi ya mboka oyo babengi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton chef de l'État a lancé Kin Bopeto be na esika wana, donc il faut to immortaliser yango. Monsieur le bourgmestre, monsieur le maire, bana bandali bakiti lelo na tongo wana bazo komona yango. Est-ce que monsieur le bourgmestre azali na contact na population na ye pour te a expliquer bango manuela bango monolithe ezali nini, a expliquer bango des choses qui étaient sur terre parce que lelo ba ko tonda po malaya wana, est-ce que vous allez na bango pour lelo ba tondi sunde belé koleka naza ko loba lelo pour bourgmestre azape na mosala moyen nazala wana l'air nyonso ezalité toza na service ya culture ya oyo kozala wana pona kote ya bato kolakisa pe na kosenga bato te bakota na Google babeta monolithe MONOLITHE po baye ba monolithe ezali eloko nini. Donc mutonio soleno na portable na ye akokota na Google akomona yango. Donc batala phénomène monolithe ezali nini na bamboka nini oyo elekaki. Donc base à la kimia, ils a bombe té, ils a l'ininité, mais c'est quelque chose
qui se passe dans le monde. Au contraire, Bandalungwa est béni. Congo tozana kimia. Mokonzi ya biso Fachi Beton aye pona kimia. Donc kimia e bandi tomoni union sacrée. L'air kaka sali discours mwana nyonso ya Congo a koti na kati ya union sacrée. Majorité moko totale. Ça veut dire que kimia moko ezali. Aloba bandal ezana kimia te bandal ezana kimia. C'est le lot que ça ko déranger lelo la planète entière. Ezali pandémie oyo tobengi Covid-19 aza ko mité na vitesse moko makasi a changé na Afrique du Sud a commis Vogue 2 et na Angleterre a commis Vogue 2, na Afrique du Sud a commis Covid-19 N501 V2 na Brésil lisusu eloko ndeza kotungisa mokili yango wana mais Congo ezana kimia tozo sambela kaka ke bandeko na biso ya este oyo bazali ko attaquer na banguna tosilisa yango na mbula oyo et le chef de l'État a pris la décision ya kotia base kuna oyete bandeko ya biso batika kokufa gratuitement pour na mabelo ya biso ya bakoko na biso mais Bandalungwa ezana kimia et le Congo ezana kimia to sambela ndeke bapesa mokonzi ya mboka makoki nyonso ekosalama po ete kimia ekota na este bandeko batika kokufa gratuitement. Voilà. Malobana openza esuka na maso to suka bate lancement kingo de ça makana bonda no kozamo ka laki isika 2021 mbula ya bikamu tata mokonzi ya mboka akomi tata mshia ngo ya africain lelo pe siko ya bwe monolith ekuti ko bima na komi na yo ya Bandalungwa maloba esuka na bana banda pe na bayimboka banso bakotala mokingo. Bana banda nalobake commune na bino bozala na esengo puisque ezali depuis arrivé à Fachi Beton pe ya Gentini Ngobila Mbaka et que Bandal est toujours à l'honneur et bozako landa à tout moment Bandal à l'honneur kin bopeto mokonzi yaki awo asali discours ya liboso ya lingala na Bandalungwa donc tous à la fière na commune na biso ba polémique ya pamba totika bo CP là par contre puisque les gens parlent aujourd'hui de Bandal. Tout le monde entier,